Toti kolanda émission mo awa ndeko na biso Papi Mboma oti kosala na ndeko na biso Robino. Mais toyoki badiri ya Robino Mondibu on dirait penza et simba ki bien te na place na yo sozaki na place ya Robino Mondibu so ezaki yo. On no répondre ndenge. Ba petit to respecter ba vieux ba considérer biso. Toi na pour ça ba considération na bango ya on peut ça la que le biso to comme ba grand. Na l'équipe pas d'amour. Rien. Est-ce que dans l'équipe Mokul? Est-ce que dans l'équipe Anthony? Rien. So, une belle fille aussi malade, nous là, tu as bien. Ouais, lesbienne. Ah, et comme un bon. So, ça, succès, on a pédé. T'as pas mis ça, belé, ça, succès, t'es. Mais je suis pas allé dans la kitoko, mais combien on va pédé. Il y a déjà un bon. Moi, là, ça, succès. Au moins, pédé. Bon, on a ça, là, on te peut. Bah, musicien, le roi, bandima ngana sa musique pour la musana ngai na bota ma musicien na parvenir te pour parvenir bazala Ambote bonjour na bino bandeko balandi ya Shelvi télévision toliki ete bozali baike liboso ba etando na bino pona kolanda biso na ba entretien tozalaka nango ebele merci na chez la vita leader balobi 1000 fois boss ala ki boss ba voisin et ba voisine batilaka mo jalisi ola merci na Pasteur Soleil na bandeko tout bokolanda biso de partout na Suisse François Fwamba Adjani Lota na France elle chante tomato de maman na Christian la Suisse-Irlande merci à Guillaume Fwambazouré merci également à mon vieux JP Panda na Suisse merci na maman Lissi maman chérie ou adoptanga lo lenge moko na bana na ye maman na biso na France grande sœur propre ya matumona room zola merci parce que vous avez belé bo mandata biso toyaka pona ko sombiki na makanisi bo totinda bino te mais bo adopta biso parce que vous sepelaka na makambo to yela kabino na mai otolobaka veut dire que to ke nango na rythme ya be ikoke lokendo boza décider lelo to na masolo nini nani azali mo bianga na biso to ambié maboko ko fongama to yebi ke bozali ba ike kolanda biso ndenge to yebisaki bino toko tambola toko zula bino ba oyo bo sepelaka na bango wabino ndeko John Fwamba Kachak autrement dit mesana ici bo mesana na biso kasi lelo nani azali mo bianga mi na biso na la découverte ya mokolo malelo ezali bongo l'élève du maître Bina Filé balobi azako sala musala kitoko et puis à s'imposer na génération na ye et ndeto eko luka pona ko sombi kinya makanisi toko tefela na émission la biso mokolo malelo mbote na ndeko Bina Filé bonne santé kimia ngola nzambe voilà kimia na ngolo ya nzambe confirmer zo le gande elle ya hana palais so ba to bossa to continuer pe ka bosser na palais fan de travailler déjà na pesi ba sincère condoléances na ba famille tout ba père de bandeko na bango na corona et puis ba bonne guérison na bandeko bana bopito bana bandaku pona mamba corona en tout cas nzamba za na bango voilà na occasion on a to profiter pe ko présenter ba condoléances na bandeko tout o ba mungisi ba être cher na mabota na bango par rapport à la pandémie ou ya coronavirus kasi artiste au suki wana te to moni yo lo lenge nini o yembaki chanson moko boye par rapport à coronavirus est-ce que tu as été contacté ba contacté kio na gouvernement na ministère ou bien ezalaki lokola patriote au moni lo lenge nini makambo e beti biso esengeli na yo o yemba pona ko panangisa sango malamu. Ouais, na yembaki pona congolais faut sensibiliser le peuple na part na voilà moi c'est tout biso ba tout ça la musique du peuple toi pena na posa peuple za la bango ba yoka biso donc na ndenge na ngana mona kike na ko sensibiliser peuple bongo lokwa na loko l'équipe lo nyonso na ngeza voix na maté na mesana roté ya on a salaki bon donc gouvernement contacté ngate na salaki biloko na ba propre frère na ngamoko futi mbongo na studio na sali clip et puis na tiki na ba chaîne na télévision oh tezole kana ba chaîne wana yo mo kaka bango ba tiki ko soutenir yo te est-ce que faut ka ba soutenir nga na congolais et arrivera nango non na congolais c'est bon mais sali opacité moi inquiétude ndenge moi appel na bango za la on copa mbongo te OK on est ba tu ba kufa na malade donc faut te sensibiliser bango za copa te que au fan ne bo boulon o copa na sali bo po ba libérer nga te ba copa la te mais na artiste lokola yo peut-être ba réfléchir bo été ba oser la po yemba
Aozela ba benga moi kanyake bima okoloba nini par rapport à makambo. Non na yebi na ba artiste en te Aozela. Donc maintenant jusqu'à là ezaka yo bimisi bon na moni vena biso pe quoi d'accord amana bimisi faire bimisi voilà ba Aozela mo ngana yebi na bango te. Donc maintenant le béate. Ah, voilà, merci beaucoup Anezali Malobaya, élève du maître Toko Koba, Iko Kelo Kendo, Trobi Toko Tefela Toko Sombe qui n'a makanisi. Nanyo so sauf rien, il y a un bon moniti na toza ro téléma pour to Tefela na lolengi ba kinois. To beto ma solo ya reculer avant. Reculer devant. Reculer devant plutôt. Voilà. Pourquoi reculer devant? Pour biso to yebi reculer, tant on va reculer ou va reculer derrière, avancer devant. Mais tu comprends pourquoi contradiction on a une chose impossible et puis nous voulons la rendre possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Voilà. Reculer devant on a le moi qui va te belé bando faire reculer nga. Qui bando faire avancer nga baba si maté nga ça je me suis mis comme une église au milieu du village. Na journée bando faire avancer nga bando faire reculer nga. La salle de musique a bien pour nous sang, ça va on va comme ensemble. Voilà. Mais album mango tout le monde pense pifou nango grandeur nango et ça a combien de titres? 7 titres. 7 titres. Mais les bandes de 7 tout le monde te qui nous képé. Pour 7 ans tout le monde on déjà ba maxi single. Tes albums en bato belé ba habiter album mais dans 5 chansons. C'est comme dans 4 5 et comme déjà album. OK. Voilà. Donc il y a vision nanga là qui na sala na 7 titres. Et source d'inspiration les Arinan. Nani inspiration? O sombi banzembo. Debi na fila somba banzembo te. Nzamba sala grâce à koma banzembo na ye. Yo moko. Depuis banda carrière na ya koma banzembo. Jour dans la posa somba. Mais si go moto zo fonctionner non. Mais moto zo fonctionner ming to moni penza. Bon to yebite est-ce que boss Gigi Palmi azali na sima marambo yo est-ce que za parmi bato ba incita kio o longwa pembeni ya métier ouais na ba question te ndengo lo ba boye non mais ça Gigi Palmi asala ki musicien nya so na bato ba soutenir voilà musicien nya so na bato ba soutenir ki mais nzembo liboso e beti penza en tout cas somo album e beti ouais faut le bien que album beti biso tabata nzembo te que nzembo moko te biso tabata album OK ça la album nem te beta album beti yo kan na miso batu bato pelé ba sentir et puis na niveau na yo na génération na bino ndengo bimeli et to mona simplicité zanango mais kotala lolenge nini bango ezokende ezana baike peut-être batu misusu bakota babe bina filé na zana sima na mais olobi za nzambe. Est-ce que bina filé penza sambela? So muto sambela te se kwa nyama. Nga sambela nga nzambe voilà. Batu pe balinga nga o ba lulanga o misu ba koma na posa ba koma nga ba sambela ga. So ba sambela ba koma nga église ba sambela ga bien spirituel non nani. Motema. Puis na pesi papa pasteur na bisombo te David Tema père spirituel na nga. Yende ndoyi ya mwana nge Ephraim donc yenda kadrangana mabondeli et puis le samba solo za motema feza bien motema feza malam faut linga batu faut la reconnaissant faut ko ida ka batu ya on est vrai le samba ogo le samba la so motema no ya bien te makamuna ya ndozaka na ba limite ato forcer neni on ndozaka na ba barrière. Voilà, tomoni loyembo moko yembi par rapport ba vie na biso tu ba yemba on dirait ba yeba ba liwa na bango mais ne bandelika album à liboso obeti nzembo mo aliwa na est-ce que on ça ko prédire liwa na yo ou bien bon non mais ça va inspiration ça va d'évangéliste évangélisation na musique mondaine mais to terre na banza moto théâtre tant on nzembo na lo babongi sa bizale lo bieza nzambe ya ko théâtre hein tant on lo ba bébé o lo ba kanini bolingo ba mole to suki na wapi lelo ngane sengo. Le temps passé ne revient plus bébé nanga. Na yebie sikozali oza ko banzanga. Mate do était abato pe basa bolingo lelo. Ba yo kaka ba conseil ya mibali to ya basi na bango po akoma mon excité. Akoma excité voilà. Donc les inspirations ceux qui nzamba pesa inspiration na ko bomba ngote. Mais pour na bande ko nyonso ba Holanda biso bina filezo occasion to kutai na yo. O expliquer bisonan ba peut-être bazui nzembo na sens contraire par rapport ya idée na yo ndenge au betela ki yango
message nous que sont conseil nous par rapport il y a analyse en Nzembo na yo. Non, mutu so za maele à comprendre na lobby. Mutu so za maele te à comprendre te nga ça nen. Mais faut que c'est comprendre. Ba parents pena ba toi solo ba responsable. Ta ba mona Nzembo wana ba bi ke na te. Mutu so alinga pe mate ya te ya za contre. Na vous expliquer ni ke ndima ngona ko. Ba to comprendre bon ba comprendre te ba comprendre petit. Voilà, bah comprendre, peut-être, mais il faut peut-être pour nous yeba to comme ça na eloko sengi na oyoka ngombala et ben le temps on doit comprendre oyoka et puis on comprendre yango kanga message clé il y a loyembo au artiste bayimbela kabiso félicitations bien affilées par rapport il y a musa no parcours tout le monde normal mais on ne sait jamais moi ba nungu et na habité so musique etambola ndengwana relation nini bien affilée bon toko wela nini ozalaka na yango na moko ba musicien bon j'allais taire les noms mais tout tangaka kombo na et na kombo ya est-ce que tu as une émission na biso ça? Oui, non, tu as une émission normale. Et c'est une émission peut-être, parfois, tu vas avancer dans ma idée. Ah, bien affilé. Peut-être, tu as pour sounger, tu vas avoir contradiction. Non, mais c'est une chose. Voilà, mais tu as une émission à Wande, qu'on a biso, Papimbo Maotiko Salana, qu'on a biso Robino. Mais, tu as dit à Robino Mundibu. On dirait penza et simba qui bien té na place na yo soza qui na place à Robino Mundibu soza qui yo on no répondre ndengeli ndenga lobela qui fait rigolo la chetane Robino la master fait rigolo la vie donc maramba vie la master na ye banne na condamné nani té na tiga nani na condamné nan pour dans la mukuse ba petit to respecter ba vie ba considérer biso to na pour ça ba considération na bango ya on peut ça la que le biso to comme ba grand. Mais à niveau ya Robino, na niveau ya bien affilé, na génération na bino est-ce que bampaka ba né oyo oyebi okuti na musique bazondi bamusa na yo bon na sala ngo tepo ba to bandi ba musicien le quoi nga bandima nga sa musique pour la musa na ngai na bota ma musicien na parvenir te pour parvenir bazala a musicien te ma ko sara copan pour em so ndoza na ya ser yembaka pour un champ dans un Fabregas a yembaka pour un champ dans un bien affilé il m'a pas comme yemba parce qu'on a botama bongo non sa musique était pour vieux mo boy andi mangai utonité non sa musique pour na peuple mais bien affilé c'est sa musique pour ko tala banda kwa batu édifier batu et ça batu ba conseil ata ba vie bandiminga ata bandiminga te ata ba master bandimito bandimite le la public indiminga ingolo banzamba bandiminga la voix du peuple c'est la voix de Dieu très bien donc ngese ngona ngeza nzamba ondima batu ba boya na bon kitoko et kende bien douleur na biso ma trop voilà merci beaucoup mais Mikolo CD était comme sauter génération oyo et mutu penza pour kota sombelo za moi pasi c'est d'un musicien mais tout le monde a bien affilé standing mituka kala mingi tsa se ba confinement tende aux en Turquie nani azana sima bien affilé et puis mutuka tout le monde a parking place ezate mituka toni na lopango nani ana sima na yo et puis ba mbongo wana ozozo wa pour musique to bon tout ba musique ezana ngo ya kufa na kota mo solo penza zo futa penza le souté normalement porte-monnaie magique en solo normalement rokamote so na mituka po ebiga na chômer ate na sala tu awa boy we point na sala na musique non OK voilà na musicien do yo kamote so hina na bakare belé na sala kana chômer ate ba le roi yo basana ngote bon ba tunyo ba sala na compagnie moko be ba compagnie nyoso ya salaire moko te yana mutu so sala ka ba futa ke 100 mutu so sala ba futa ke 300 mutu so ba zo 500 mais ay bo gérer te mutu so zo 200 a gérer bien mutu soupe a basala ebongo nzamba basala yazala Moïse a famille na bango ye faza nango posunga famille donc atachera et pese ka bon batu ba yo kaka voilà oza ba outillage à boulot ya ba délire na linga ba voiture na linga na ba voiture rebelle ta nzamba basala grâce na zuma ba folar na ba organisation na la nango permettre na koma nango ya na 5 ya pamba est-ce que na l'équipe quoi de rapport rien. Est-ce que l'équipe Moukoul? Est-ce que l'équipe Anthony? Rien. Mais la génération a eu 5. Obi a Pamba. Est-ce que bénédiction qui parle génération?
équipe bénédiction équipe génération bénédiction ya bénédiction et bien son nom ça bikamu na âge na âge qui est makuta ba mpaka na ba komo ya ye asani ato baptiser bango tolo bano mo muki to chama to chabale à terre bien affilé bale à terre to chabale à terre baloba na biso bon toyo kaka bien affilé aza mutu ba kisi ya kosakana te et puis porte-monnaie magique mbongo ici là to komina ba succès ou peut-être ba lolengo héritier azali nango bien mutu la kisi ba système héritier watanabe pour les lots tout monde mutu to la bien affilé azokama oh mais vite sur le quoi lisasi na bisa ki aweza mamuya organisation vous comprenez donc ba di non ça va tana na moto ana kongo utena mokile comme so za boga va PD très bien. So, une belle fille aussi malade, nous là, tu as bien, ouais, lesbienne. Ah, et comme bon. So, ça, succès, ouais, PD. T'as pas mis ça, belé, ça, succès, t'es. Mais je suis pas allé dans le kitoko, mais pas combien on va PD. Il y a déjà pas bon. Mon ça a succès. Au moins, PD. Donc, Congo. Encore Internet, n'a pas de refus, on va PD. Na Congo, on dirait que tu vas coca supporter l'élévation. Très bien. Lundi. Voilà, ma voiture, oh, nous sommes 3 voitures, nous avons pas maestro Fabregas. Nous sommes voiture, nous sommes Audi, nous sommes Nissan. Depuis que nous avons mis l'idée, nous sommes à DK, Jeep, on a O1. Et là, depuis place Nazaki, Nazaki déjà organisé. Nous avons 5 ans, nous sommes à 3 places dans la voilà. L'organisation est à Banda Bomwana. Puis, le master, on a co-créé l'entreprise. Il y a un niveau de quoi. Tant qu'on soit là en musique, il faut créer un cop pour lobby producteur à Sakanano pété. Moi, le lot, on a un problème. On a bien fait un concert à $2000, mais nous avons à 800. Alors, moi, on a comme si on a un roi bandanaye. Oh, yo boya no contrat. On a boya kipo, na bi ke emsuna na ndunda na ngamo na te kaka. Atan na beti concert été ba na ngaba OK classe. Na futa ndakwa batu na ocha carburant pour na teka moi loso na ngai. Parce que mutu mso ateka loso tendunda te ya sala kam azara musicien. Nous ça va proposer à ça ni. Ah beta. Alors pas producteur aux en valeur été. Webi na tuna boye na to zwa. Mutu mo batinela. Beta kaka loba. Là mo boya libanga. Abonne pour avoir à batuka 500 €. Abonne l'effort na 300. Le roi yaki na sima vient na mo boye. Vient na mo boye qui la bags. Na jega 300 € na ndenga ma na bi vient na boya ke pono. Et qui me colle jonga mo benga. Oh donc c'est là là na libanga na soleil kuno na bananyo be singa $200 ba boya ngana mwasi ndanga. On a testé l'idée. Tanga no kumbi nani. Oh, bina filaza. Poto po walo beba penage ona we kokanite. Bina filaza trop cher. Ah, na 300 €. Na bondel ko na 300 mais na solo lina mutu mo boya singa avec 200. Abo kanga na mwasi na ngai. Mais confinement. Oh bozo ki salang na ngai. Confinement. Oh bozo ki salang na nga. Ma bela bito donc ça ra moitié. To zongi sika 150. Bozo ki sife. To zongi sit. Mais fatika na kakat. Non, et pas nous boire le souté. Attends, nous boire le souté. Que tu cabolit. Donc, yo boire le souté. Mais alors quand même voir voir star yo quand bon téléphone je l'envoie ça 50 quand même. Voilà donc to ba master ou to ba vie ba yebake nzambe so alinga pambola mutu na ye apambola ndenga lingi. On comprend. Yana ba to belé ba loba bina file la kisi mais ba li ara la rango. Bina filé pour des monnaies magiques, mais ça beaucoup d'années, il y a assez de ça fait solo. Net kadi ma. Muta site na bino o. Alo banga la kisi. Ah. Oui, atonga samata ifoji kadima. Titi kadima. Abi asa samata bina filé ana bala ni ana ya biete. Malia amuga. Alia on n'est pas yebo alia ngo. Kadima no go alia ngote. Voilà, on dit. Mais on dit le alia ngo kis. C'était dans mon asu clip à 5K. Abi mais on dit que clip wana et lobisa batu nzembo wana na zo sans blague. Il y a eu des pasteurs interpréteurs. Mais oui, aux zones si moi si maman. To ko le kango bongo te po zape na actualité ndeko bina file to banga boga bo jeune et po biba na no barolela. Ça nga na ba demo na pasi.
ya mateya voilà ko capacité zo nde mateya oyebake faut bongisa venir ya bana na yo po lobe ozala te donc na matanga pe bakobeta yango se bana matanga yango bakobeta babeta frère bina filé ndabeti na pe frère ya problème d'un tout avancer. Voilà, merci beaucoup Bandeko Bolanda biso, tozali na élève du maître. Ndeko bina filé, na zongi li sous sika wana ya élève du maître. Pourquoi opeko bimano na ndenge na yo po ndenge toyebi on est des journalistes et pour za mission na monde dango départ na yo ba te belé babeta maboko na vie ya Nova. Ba te belé babeta maboko. Ba sepela na départ na yo mais au garder toujours ce statut ya ko valoriser Ozalaki ancien président nayo Fabregas. Eza nini nde etindi obongo za ba bonne manière ou be bangi nayo moko ba na boyi na ngana za na ba problème bisika na uta nzela na ngeza la ofunga. Eza ma mu faut na question te faut féliciter ngamba mu faut pas féliciter. Félicitations ya na sima. Ya so ya non na mutu na félicitations ya na sima. Po ngande na za na voilà. Il faut féliciter ma maman qui na respect na reconnaître place na uta. Ekoya na sima. Okoko tu na ngata ndenge osalibo ndenge nde fo ezala ndenge nde ya solo ya mwana. Très bien. Ndenge o wana mso ezala wana ya ndenge te. Ezala bien yango. O wana nde batu basala longo lo finga mutu asala ke batu bayeba. Ya ndenge te. Yango mona ke ezo tshaba barrière na ba carrière batu belé. Ndenge ya bien yango mo te na sali bongo na conscience. So ezaki na ndenge hypocrisie. Engé bloquer lenga pe makambo. Mais le roi na sala ngo na motema. Na yebi pona za boza Fabregas. On comprend? Relation avec boza na ngoti. Yebi ke pona za la boye eza Fabregas mutasala. Relation avec Zatile. Mais eza la tene ni wana papa na mwana. O kate élève du maître. Donc eza kuma mute foto na bina flende ni yo salibe. Ndenge wana il y a des gens batu balobaka. Yango to même pas na bino peut-être que comme rappeler biso to comme rata. Batu ngo sko ba yeba ke. Yango to yeto tu no batu ngo ba yeba ke. So bato baza reconnaissant te bazalaka. Ya reconnaissant aye. Bazali très bien. Ceux qui ben poli bazalaka mutu respect aye il faut ezala bongo mamna c'est tambola dede très bien bozolanda biso de partout toliki eteto kokoba iko kelo kendo na élève du maître abetela ngo tolo parce que ayebi o nini azalaki o nini azalaki mais tozan artiste petit bandeko baozela album asigeza quand album asika normalement ngana msongo na mais via pandémie on pousse en pena lisusu bato bana na posa oyo po ani titi nana oyo continuer na ko banana wana yasima oyebi to comment le problème na Congo ba pesa ba tout lito ipa pamba te et puis ngata na sala album na liboso na zangi na ba fanatique te très bien bato ba yoka nga ba fanatique ba wenge ya ba JB ya ba Wera ya ba Kofi ya ba Fabregas ya ba Déplique ya ba Robino bato déjà bazaki avant na sala album siko tant ba yo kinga bongo ba et sali pe ke bibisi pe ma quelques fanatiques na nga ya génération na nga pe ba olinganga na ya ba papa na ya ba koko na ya ba mama bango pe ba mama posa mutu na bango nga na pesa bango sous musique so ba pesu so ba tala succès comme pas si moko na biso yango belé ba côté lango ba kiss na so succès comme pas si ndeko na nga so nzamba abiki atana yo c'est pe le bois qui pesi ba plan au pemi très bien mais le roi bandeko na biso ba kufi trop na pandémie surtout libanda mboka to fête ça la fête c'était en bandeko msuba olela donc faut aussi que na temps makamino se jongi bien dans le calme après on peut sa date ya sortir album voilà est-ce que to koyeba quand même titre album ezanini positionnement pourquoi ouais. Positionnement parce que tu sais positionner donc OK et qu'il est devant là il sans position si on a se positionner normalement ba musicien nanga normalement ba chanteur ba instrumentiste ba porte-parole ba voilà tout se positionner sur quoi ensemble pour la 4 albums ba animateur ba boaki ba chanteur ba yembi mais est-ce que bina filo pense à un jour oyemba pena ba ene na yo na musala o entre autres ba Vieux Quadra ba JB na yembi dana Fali Poupa na yemba dana na koko na ngawe ranson na album na monsieur Chobima na mbangi na koko na ngawe ranson et ça peut m'embêter sur lobby no yemba pena ba Vieux Misusu et ça est-ce que vous allez bien venir pas na bango vous allez bien venir pour na mito ndozo ni atape et ça na place musu ba robenga bango ba benga bango te ba bengi bina filé est-ce que relation bien penze zali na ndenga bien ouvertement non ya bisayo na ucholo bano awawa la voix du peuple c'est la voix de Dieu lokola de peuple ndima nge ya mingai vous allez bien venir partout voilà moi loko bande obayoka bina filé ça la bango plaisir tous allez bosser ya nous les man artistes confirmés peuple congolais la muka fongola miso maladie kotimboka
Corona et Panzani, mokili mobima et comité na Congo. L'état paix à la lité, bessi maté, tomi batela. Moi si tomo bali, elenga tomo kolo, tomi batela. Po, virus ezoboma, corona ezoboma, virus ezoboma, corona ezoboma. La santé n'a pas de prix. Tobatela nanu bomoye. Zama pesi biso. Ma église kanga. Université kanga. Yangwa. Bo sentir. Tu as le bosso. Na rese bo betata maboko bandeko bozawa. Na bandeko tout ba libanda bo Rolanda biso na banza ete bo beti maboko. Ah to sala teke. Tango boyoki. Non monika osali ba beto maboko. C'est que mali bosso ça bien. Aucun problème. Mais ça na bien. Aucun problème pour encourager mutu. Et s'il a raté, ça va bien encourager pour ah dona boulangerie to kama ali pâté. Oli po bi mu nene bi keto mais ça non ba mais ça na mutu la bango emba bien. Voilà, après pandémie, le programme ezani ou bien pendant pandémie oyo boza na mabongisi nini wana zanga ina na kata studio na continuer toujours ko bosser na ça ba travaux na nga pourtant combien de titres à positionnement on ça la 11 titres et au mati hein moi 4 na ça 11 titres et ça peut na bakolo banzemo misu baza wana mais oui mosomelo tenyo so yo moko composer na komi banzemo na nga moko ah bon pour tout le monde banzemo misu tout ana komona ka obimisi bo misu pa beti pan et tout ani mais obi ya yo moko après peut que tout nous ya yo moko mais tu comprends raté ndenge wana ezalaka nini tom su mutu moko obimisa to mutu wana una bimisa inda pesi ngana yebi mama ba parole te ngana lo bango tenga ko ma banzemo na nga donc bato batutanga kana bango na ba parole na bango nga ko ma banzembo ba mama na yebi yango te na bitinde na ko lo bati mais bina filé idole no ezalaka nani idole na nga sœur Rebecca Malope sœur Laure Mongo sœur Marie Misamou papa José Ntita na papa Denis Ngondi 5 personnes wana nde ba idole bon les musique chrétienne mais on a vu ba marati ba bien ba ça la boulot bien ba na niveau pe ko leka ba biso te mo roemba na bango bon na biso na satan te otika banzembo ndenge ser na biso meje 30 tiki aye koto yo pe otiki olobite na oya nanga kote wana no roemba na bango na satan te na de mo nzambe ma inspiration na sala nzambe mtapia anga tina fanda na ko manzembo za nzambe voilà motema bonzamia motema ya ba moto sala wana teke mutafuka mi azo samela to azo ganga te na bande wono so balandi biso nino ko bisa bango par rapport ya orchestre na yo et puis par rapport à ba dire nion so bazala na pour na bina filé batuna so batali ngai merci nzamba pambola bango et puis voilà nzamba zana bango na pesi voisin nanga Serge Mimbo Bambote Bele Siga Zali et puis na batutu batala biso kitoko. Merci beaucoup. Tolikete tozo Mikolo Zali koya na numéro SK et peut-être après pandémie autour ba kozongela yo pour na koyeba évolution et positionnement. OK, merci beaucoup. Ouais. Voilà, na bino so volanda ki biso na maloba ya leader bina filende toche litono na entretien tozalaki na yango soki kolo sumasi ezongite na likete tokuta na Mikolo Zali koya. Et d'ici là, portez-vous bien à Shelvi Télévision, Balobi, chaîne qui toko et c'est Pelissa Rabino et l'on a boss chez la Vita leader depuis France, na bandeko tout bolandi biso de partout na Suisse JP Panda leader, vient Sylvain Diessa. Merci à François Fouamba ainsi que Guillaume Zouré et elle chante Matondo. Maman na Christian la Suisse-Irlande et à Gianni Lota, mon vieux propre merci à Titika Dima, na réalisation émission, Claudie Messa et Didier Obazaki na ma caméra, Soki Kolo Sumasi Azongite. Na likete tokuta na mimi Mikolo Zali koya na numéro SK puis Makambo SK. D'ici là portez-vous bien, bonne suite des programmes, la Shelvi Télévision.